dossier na yoyo eza compliqué. Eza compliqué et puis il faut kokende nango na malembe mingi na sagesse ya mingi mpe. Bana oyo bazana mukanda ya ndako papa atikela bango. Mimi azoloba mukanda mususu ya ndako oyo batikela ye ezali epa ya pasteur Mukuna. Wana elakisi deja ke ndako oyo bazosololela eza ndako mibale. Ndako oyo Mimi azoloba ezali ndako oyo bana bazana mikanda na yango te. Elakisi ke papa akoki kozala asombaki lupango mususu oyo mama ya liboso ayeba te bana mpe ya mama ya liboso batikala koyeba yango te. Na sentima ya kimobali ayekoloba na Mimi abimbo lokola yo obombeli ngai oboteli nga mwana na moni lupango oyo yo mutokozo wango mikanda eza epa ya pasteur. Donc eza affaire moko kokende nango malembe parce que eza affaire à suivre. Total ndenge koleka na justice Mukuna akoloba nini akolakisa nini. Bana oyo baza na bango nano calme batalela likambo ndenge ezokende et après eloko moko mususu bakoki kodécouvrir wana tanto papa na bango azaki na lupango mususu. Eza biloko moko il faut ko vérifier mwana wana mpe azana liboma penza te atinga makaka na Mukuna ke yondo ozana lupango mobali mikanda ya lupango mobali na ngati kelanga. Eza folie te. C'est vrai asali ba bêtise mingi ya lobi na ba réseaux sociaux ala kisinzoto na ba réseaux sociaux apesi nzoto mpona ba désordre mais toutefois il faut essayer de vérifier botala pona nini eza boye. Ya touché na lupango oyo bana oyo bafandi te. A touché na lupango oyo ya mama ya liboso te. Tango mususu papa wana asombaki lupango mususu na Kinchweke oyo mwasi na ya liboso ayebite bana mpe bayebite nde yango alobaki yo Mimi lupango na yango oyo lokolo botelinga mwana. Alors nani mikanda ya lupango yango itikali na baboko ya pasteur. Donc vraiment il faut que na malembe na bokonde eza affaire moko à suivre. Pour tirer nos conclusions. Papa Langayo Koki kozala na raison. Oui, en tout cas, vraiment, oui. Au solo livre, vraiment, kitoko pour défendre dossier oyo ya maman na biso Mimi. Bon, ndenge za bongo total kaka, yé pas ko kozala zoba te su, akozala zoba te maga asali kaka erreur. Ya comme ça makambo na ba réseaux sociaux et puis soki abimaki penza na pasteur na biso Mukuna. Donc asali erreur makasi nga mama bijudo nazo condamner ka na moi point wana mais akoki pe kozala folle te tam supe mobala somba ndako oyo famille bayebi te donc to zela kaka biso yo surtout to yeba vérité soki vérité eza biso ki papa wana zaki na bandako mususu sans bana na yeba donc ezala tabongo ki abima victime ya pamba. Donc à suivre. Merci vraiment na ndenge sujet oyo nga nazolandelango yo pe okoti yango. Merci vraiment.